Coucou, boya ebele, na sous les baobab. Life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire, et kozala bien, maman, kolina lisu ozala yo mokote, papa, boya, to katalien wana, tozana no ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien to longola AVC to longola ba stress to longola penza tozala together tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko solitude ebomaka malembe ezali maladi moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te okosouffrir ekobengela yo ba maladi ebele ba cancer ba diabète ba maladi ebele vraiment bandeko na ngai ba AVC ba tension parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together okozwa Mobali ya malamu papa okozwa Mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Esika nyonso ekutela bino oya mbote na yo lelo toza vraiment na audio toza na video te tozolobela makambo oyo ya basi ya mabala niveau bazosala kindumba ezala na Afrique ezala na Europe na Asie na Amerika na Océanie en tout cas ekomi too much nazotyela bino lisolo moko bolandango oyo esalami na kati ya Londres awa mwasi ya Pasteur oyo akoyi na kati ya ekobo lelo oyo toyebi te tokosambela ndenge nini na baeglize oyo tozokende ntango nyonso buzoba boyoka ngai te me boyoka ba audio oyo ya liboso na otyela bino eza ke mama Pasteur ndenge azopesa na rendez-vous na likangu na ye toyoka. Combien? Nazoya sikolo. Olongona nte? Chekele sokola no kota no na mai. Nga nazoya na kubeti. Non de na kosimate na ngita le support yupe. Yupe no tika loko to na sana mu. Nazoya sikolo na ko na minute pi na komi. Doso. Boto kutala lobi kaka bo zokutala no bo zokutala lobi. Sasa kutala le tina kutala no suti. Leo gine makambo. Ukisema kamno mbazo voyager masolo to furula. Masolo ni nyangwana. Ukisema kamno msufu tika ngai. Oh, mais uliwe rango mongongo na yi. Na hapo hapo chakai. Okay, dikamuta nazoya sikoyo, nazoya. Tauna kuwa na ubengo Okuma ni mtu zongo tunamti. Nazolo mwatikoyo nzambe je suis devant Dieu. Tout à dans lobby te. Nazoya. Ok? Nazoya sikoyo. Sorry. À tout à l'heure. Nazoya autant na okota na voiture, ok? Ok. Merci. Ok, bandeko na ngai oyo koyoka wana eza audio ya mama Pasteur ndenge azobenga likangu na ye bakutana ndenge bapesani ba rendez-vous na bango bakutana eloko ya pasi eza kaka ke
eza mama Pasteur o biso toyebi. En tout cas toyebi mama Pasteur o très bien. Toyebi ye penza très bien. Mais nga na otanga kombo na ete na audio oya mibale bino moko boyoka kombo na ye ekobima na kati ya audio wana. Ngai vraiment na otanga kombo na ete. Audio oya mibale ezali que papa oyo azoki problème na mwasi na ye likolo ya mama Pasteur wana. Papa amoni ke nonga fona bongisa na mwasi na nga na mama bana na ngai. Kozonga papa azongi na ndako abongisa na mwasi na ye kosenga pardon. Abandi ko detaye ndenge abimanga na mama Pasteur. Atangi kombo ya Pasteur, atangi kombo ya mama Pasteur, atangi ba bêtises nyonso tu o basalaka, adetaye yango. Adetaye yango en tout cas eloko papa oyo asali ezalaka nango pe te mais nayebi te soki bolingo ye, soki pe nini ye, mais bino moko bolanda papa o makambo asali. Tanga itu banako bibi tanga na sengi merci na ndenge olimbisi ngai na buzoba kitumba oyo salete oyo na tukosala libanda surtout na mwasi oyo babengi mami makitata ye na ngai tobanda kosola na kati ya ndako awa tobanda kosola bolingo te me tobanda kosola nano normal ci ekomaki habitude ngai natikali na se nazolia auti mosala na sokoli na kosenga ya sheri tozala na biso nalia oyo asitenga oyo teka na ye kobongisa biloko likolo ngai mpe mwasi baza koteka ngai boye ngai aliaka ngai moko ngai mpe tozana kobenga ye ndenge nini o bien ebandaki na banda na mosala na nzela ya mosala ntango nazosisaka mosala boye ye abengi tanto yo obengi yo moto oyebaki ere na ngai ntango obengi boya ndenge ya boye nazoya na ngai nakokupa yo kati ye wana abengi osilisi ye nasilisi aboni bileki bia tokosola ti na okoma na koya ndako awa na kati yo kolala te oyo te naza na ngai nanololaka ere oyo te après maintenant ntango nakota na ndako nasokoli otie biloko na mesa asheki tofana na biso asisinga na kolia otenga nake kobongisa biloko likolo apela kobenga nazolia na ngai lobi oyo te tebenga ngai na video ozali moko na salon wana atie video wana toujours ipa atie video ipa aza na salon na ye alali na kanape na ye azolia ti na kosisa kolia apres bo ngai na mati toto na mati boye komona boye abengi tanto ya bipe kaka ngwi yo kuna olali na ngambo na yo tanga bipe nga pe na tali boye eza ye na kipete lobi ntango okende mosala nga na bengi ye tokosola na ye ti tokosolola ti tanto ile ya dita après ye akenda mosala na ye akolesa bana na classe ntango osisa ba 14h30 mpe abengi nga na mosala donc tobanda kosolola mpe makambo azalaki ya bolingo te aya kosola bongo kaka bongo ti affection ekokota ntango namoni ke yo mpe bazotinda mo eloko boye sheri sala boye atenga na kosala na ngai te nga na lembi obia boye tanto ndenge nini akotuna yo ndenge nini mwasi na yo abi te bwasa ngai bia me asengi asala boye ya nani oyo te asali na ye te esalamaka te boye tobandi kosola tobandi kodesela te na bakati ebandi kokota ti ntango mokolo ya kolia oyo nakutaki na Tottenham mokolo yango mpe tokutandaki meme na ye wana ndenge luka bioka kosomba yo ozalaki na pelage na kasi kosalaki na ye nga nakutanaki na ye wana nazongi na ndako nakozaki biloko kosomba te nazongi na ndako na nzela tozalaki ne na fone yo obengi nga na oldi atiki na old apres na bandi kosola na yo ntango tokati na ye nazongani na ye na explike ye bia ndake na nga na makadonel kolia tala boye fale ozonga na oyo kolia kotanga bi te waso banda ya kolia pa na ye te alobaki nanga bon fale ozonga ya kolia awa parce que nanda ya ndako na bi te
nalia McDonald tangu na kana ndaona nalia ndako na ite nalia kipibi ko na ite na kina McDonald nalia na sisto ye na zona ndako tokutana peta bilonze la moko to fati na bisope bili bokana maninga na beta sima kala yeto baliko soela salo so chi babolingo yo uchi musala onengishe Mobali yona mbango popo kimi na shed kusala babazaka na muninga na yo ngapena bani oswana ya le place babolingo bani kokota abandi koboma yo parce que uza sala ke Mobali na yo moko zo chika ye nzala yo bani okinisa manzaka ye aprofite na ye bana koloba uye koloba ya bolingo banda kichi mabiso chi yo makokalinga maki yo Mobali boye ali ngape na bibi na ndako afana bibi na bibi na libana kende ko mashaba nini bona benga ki so anga bite bara wana za balate yango wana tawana zungu na ndako na kaka biloko nanga na kendeti do yem ta influence ki okanga biloko bima mais parce que mona ke ngana Mwasi ke Mwasi asili kana Mobali aganga Mobali bona maki yango to ye ozola la ye azana Mobali ezana Mobali eme oso la betisi na ma video azana Mwasi libala eza impolite na Mobali na ye ngam na senyo maki eza impoli tawana kila ndoko boye to wana le to bandi ko developer na ye maintenant mokolo moko ayi wana memi na beko kolia ala memi biloko memi ko na tolie to sisi kolia to fana canapé to sakani na canapé na yo kisoni parce que je t'ai na likolo ko ganga moko ya bavwasa bana ko yoka ye china chiki na ngai to me chiki ani abite yo ganga ko lo mona bana ko lela ako to fana chiki ako ta vacho na yake ako ba jumu so to ba comme na za ko sala ngachi ba se so ba period wana na kena ngala sista na kena ngala te yango kima so asiko kima abengi ngato kutanye biso mebale akotea ba shonshi ya park to balanga ko banana ko sola chi kisimi bandi kuna na bandi ko kisi ale ya ko mindenge ko maki wana ko ba restaurant ya futi ba restaurant to lié to sinsi ko na restaurant ya keinga na kei quand tu coaches la voiture, on a été voir ton sololiti. Et on va regarder. On va j'ai une bande où tu peux te faire ça wana. Ok, t'es Mobali na yaya na ya kuila kaza na Mobali mais comment que tout tard déjà mon là. Comment que tout tard déjà. Yango wana na lubano pardon. Et influencer mingi na libala na biso. Na kote négatif ti makambo ispanale yiko bima na Abimisi pa bengi alubika yoki yango boye bonanga na Abimisi ke boso après jour moko benga ona yoki bato azolo ba boye afana benga Mwasi na yona yebisa yeke basi masale video boye be achika na yo yabite te fana benga yi pisanga numéro benga insiste na benga pesa numéro qui a bengi quelque minutes. Vous avez mené au sac et on a jamais moi je suis na pite ya bo. Ayebi. Mais comme les qui parce que ngazaki na besoin d'aller chez sauter. Parce que ngazaki linga na kuma nga libre moko boye. Na mulibana na batu moso solo laka. Ya yibisa ke pe makambongo. Peut-être parti wana libi oyo comme libre na kote moso na kuna zo ki penga de sauter. Chikana yibisa Mwasi na yibisa ke Mwasi na ko benga yanga benga ki o benga nga izonganda. Oloba hito solinga ko loba na ye olobi na ye boyo ko bondi ko sola ki wana ye pa zongi singa ngo abo ko zonga lisusu tata Mwasi no boya za matata tala kama loyo boyo sa nga susi makala ye babengi ole bien ngal be ko be ngal jamais atanda kofi ata kofi na kelete nyo surtout wana yango wana ke isala ke na dio yango na libanda pale yo yeba kasa na Mobali ta yo yeba na Mobali to ki pete me to kuta biso do kwa donc to va na kwa ti ba desa ba na voiture to va ndi na voiture to la na biso na voiture sali oyo Mwasi na Mobali wa kosa na ka voiture ti ko sutra bo ide sa di matin
So mbali naza kozala tambi fana voiture na descente. Moi naza kolala isika kotina ba 20h 21h ali akende na mbete ba 22h yeta biso na etoza na biso libanda. Ba je me suis na uchi kotambola. Na ke wana na zo benga nga oyate. Na kasi yuka kina ba audio wana. Chiba milioni ya milioni tofana na ila voiture tinga tele kasa lupango na bino. Ndako yango oyo mena soki jona yo abimi otako bima mwana voiture bozo saka na peka na voiture to saka na pekle bosa ndako na ye na kaza lupango na bango na kata lupango na bango mobali naza kolala ye na gade ni yona bozo saka apa tu mobali na ko bima te fongola na kangi ye na fongola na kangi na ye na fongola ko bima te ndako za wakangama jinga na ko forcer ba e mo ko tonto ba 2h du matin a fongoli porta garde na bango akochi akena ndako ngapena kei China kama na ndako boy abengi na nzela so benga ngakomi wapi ngakomi boy chi bo na ko apa na komile na komi na ndako ndo bya tonto ko so la lisusu yo koma ki mo habitude wana e continue ke chi na mama na mokolo na benga ki wana to zaki na li na bina yete apa le bina ayo foso ngana na niyo na Mwasi na yo Mwasi wa boy ko benga nga wona ko zonga na ndenge ni chi mokolo wana chi za kina église wana na benga kiyo to za kina na lini na surprendre ki na bi na so benga Mwasi na nga na so zonga na Mwasi na nga ya ganga bi ya so na bi na kachine na benga yo chi to kutana kina yo wana chi mo ni mo so na yo na voiture ya pa benga na ba desert wana o ayi ba ndenge ni makamusala ko foli chi mokolo wana to kende na parke yo mana ki pa bien na parke lakini na parke benga ki bo ça la bien bo ça la boy na mesa la Isabelle bo ça la boy yango wana to na zongi awa le temps à temps c'est notre benga daki qui a changé numéro de téléphone tango yo lo takindo to wana ngapena bi ngaki na hebisi en tout cas la makambo isili la boy yango wana depuis wana ngana to so mwana na te aboyo kina ko mwana na yili susu parce que ningi poka elanda ngati na kachanda ko ngate na bana nanga awana ningi te bampoka elanda nga akamone sema ili banda na wana sanga ko pardon mukulu wanto mwana na kana yo na bisheri na foto so wana na sanga yo pardon na makambo na ujo sali banda esa habitude na ngate osaka mubolo mais ezaka makambo moko boyo mutu moko atinga makingai yango wana makambo wana esala maki mami makitata aza na mobali na ye Pasteur Mayele Beni Pasteur Mayele Beni aza na bana 4 wana liboso je crois 15 ans Caché ya deuxième quelle année moi c'est on se basi na basi après moko Carmel puis mosusu kono wi asuka akoza na peut-être 9 ans bafana na Frenchberry Park net na makati kuna o église mbali neza na Stanford Hill na église za Stanford Hill amena ila ibi na église mbali na ite mbali ipi na muna kana photo une fois na ibi anga payete ata jeune na oza 51 ans jeune papa yango wana après tant na yiko loba na ye me yo ndenge nini ke ngana yo za mobali pe olanda mo tenga na santa mobali na yo ngate moni mokolo na sima ngana loboko wana to za kolia na restaurant na loboko na zo sensation wana yebisa ke yo feeling wana depuis peut-être 2012 ou 2000 combien na santa mobali te na fona na bon na mobali na ngai to sala ka ko na santa ka yete vinga ka soka linga boka ne aboka ngana fila ka yete lakini komona spécialiste psychologue no baki na ngai taluka mutu na usanga libanda na yako zo jomo ko ya Nigeria Chris to kisaki to saka makamano na 600 na ngai epete mais yo kako sima la pamba na senti yo donc yo za envoyer nzambe pa na ngai
wala baki nanga yo mobala libala banzamba tinda yo na ye mwasi libala bondo kodeko no bondo siba na baka parce que ça là qui na besoin nango pour azonga sa sensation na yende sensation na yo mwasi mobali nzamba yak so za musala nzamba solo awasamba na nzamba de nzamba zonga sa sensation na ye pa mobali na ye akini kodeko ne so za mo fala sa officiel ya mobali na le kwa na santa kote na zwi mobali na libanda nzamba tinde linga poto sala na ye pourquoi vous avez ça en cachette ça parle bien ça faut ta mobile là yemo to ça que je pas ni la tika qui va long dire possible bibana yete pendant ba long durée est-ce pas ça au bébé yango wana pour ça na azaki toko to so moi c'est toko na pina hotel to sarana ki na koko ko sana ile kampote parce que dans la chemi msape moko ya mibale dans la chemi msape moko ya mibale ya 10 à 3 4 5e nous tuwe coach una lobo abi a oyo et ça nga digu bandi kuma kolwana na mmeka upotsa hime na mwana kana kute na kachi ona chika kinanga bongo na yetu za usanga kwa sababu kama kibia kusolola sino feeling ya mwasa mbali zake lisusute kama sababu kabla ngaba mbongo ngwana zake na kufana na ngabwa sana kana mbongo na ngabe na zabe zali kwa sababu tabia ngana kuyate changa limba achini ngalimba bongo yo penanga tofana na yo ngaba bana tofana na yo so kipaka angai bongo yende ni kuma yake open ushina kai isa bongo yo sa motema nanga yo sa motema nanga ya linga ke kama mtu moko boyi iye moko s'intéresse nanga abaka nanga kana sa mvoyer na kende bona po tunanga ubimi la place parce que kayo nazo filio makasi no kenyama bula kasi libolo wane fongo mi munene una balala kina batuneso tinega yo lale ke bosanda kuna yona zo banga tende ipo mswa ke lale ke wana ti ndenge balala kila batuneso ngo libolo wane koma munene salite yango wana ngana ye likambo esila kina ngokala yango wana koma kina ngako solana basi msusu meme na ibisake ko tumakambo ngo mais ya linga kite ya bana ko solana ko be abeka ke meme mwasi moko boye ko apetite moko boye ko afinga ye abinga hadi susite afinga na le mwasi moko boye nede ko afinga ye iye abinga ye petite moko afinga petite ngo abi acho ko benga kanga wana ana ibiseke ke mwasi nanga yebi makambo yo mmoja na ndoto ayoki na ba atali na ba message donc sala attention ko benga ngande susite ya sala nanga te na okende na ndako na yo wana mekate na yo za mwasi libala yo suma kamne yo ngana baka kamutute obanga mutute ko banga te mo suite sali yo mo komuto obenga ki oyoki ndenge singa ke ba pado ala baki ona ngai sili makampone sili na ngai na ye sili na sili kina ngopeka na parce que ndoko moteza la baki akitoko kuna kaka yeza ko landa ngai ko kala mutakala ko na ngai na utananda ko na tiship sans slip ukutanda kuna tiship sans slip ai ukutanda kuna voiture yena voiture na majipa mukusi ya matsi yango kaka poto salama kama na kacha voiture bon na sanga mobali ya na profiter na ngana ko pele mo le temps na ngani wa mbali ne so sala kama mon cœur c'est toi ça va que ça vous pose un ali susu la question zali na moni question ça suscité donc na comprendre déjà intention moi si on a piti wana yaki pas détruire ndako na ngai akanisa yake ye bolingo okolongola bolingo na ngai pana ekoma na ye na yebite bando ki mususu yango na bino mibali fo okeba batini botambola na bango po ndumba ya boye balala la kina batu nyonso libolo se koma munene libolo do limusapiro nduboko koti liboko nyonso musapiro koti liboko nyonso koti na niara boko niara libe panzana ngo osana o sentiment nzo yoko na kati ça été parce que na sentiment na sentiment na yo mo munene to vivre na yo ngane to kozala tongo matin soir eloko moko changement moko ezala kata kitoko na kitoko bilenge na bilenge et puis na yebisaki ekutu ngane to sala kato le jour yo ka bilenge na bilenge yemko ayebi yango wana wo wana ngote bilenge tout le jour bilenge na bilenge yemko ayebi yango soko tundi ya koloba ngo même komba na lwaki bosala na bino tout le jour ya yebi na yebisaki tous les jours bilenge na bilenge mais ye albaki asala kango te mais nasi kuna zaki ndenge mosusu ala kansaki betu kwa botaki abota ile mwana bebe zaki maya moto te mwana za 9 ans bo mwana 9 ans muta bota kala wana maya moto te ya 9 ans yango yolanda etilelo maya moto bacha ngo 9 ans non parce que za pit balala la yango libole fungama
mwasi moko te age na biso oyo aboti 9 ans passé azalaka libolo efongama nini et en plus azokosake mobali nalalaka te bakrisi wana banigérien bazolala ye aza ndoki moko ya mwasi oyo alingai otya poka na kati ya libala na ngai na kindumba na asala nango banigérien balalaka ye batiaka babiloko na bango mystique wana bakisa banigérien aya kozongisa na nzoto na yo azongisa atya poka na ye asukisa ngo na kati ya ndako na ye mobali oyo asamonela sabenda esprit ya mobali na ye yo mona ngo normal oke elalaka liboso ya ndako na ye mobali na yebi te akangeli mpe mobali na kati ya ndako wana ya motu yo soki ekola ye liboso ya ndako ne boso mobali na abimaki bati yo mbele oke perde kaka mpona akangi ndako bongo soso mobali anga buki porte akobuka porte ngeni mais si ozomona da niveau ya mwasi azokangela mobali ndako liboso ye amoni nga mwasi ezalaki jour moko te tout le jour aza kobima sasonga badesa du matin bada azosala eloko te soki mobali asala eloko te ngai na koyeba ndenge nasala mobali na ndako wana soki mwasi abimaka na bali 20 heures azongi ti 2 heures du matin ngai na koyeba ndenge siko awa oyo koyebake mwasi ngo aza kosala mobali momoni keseki azalaki na eti atya mwasi atyanana mwasi moko sans valeur nayebi kaza mwasi moko sans valeur mwasi moko alingi to makambo wana parce que même kosima mosapi ya boye akrie déjà comme na sensibilité abandi kovanga abandi konani opesika même mwa mbote boye bandi kosimba loboko abandi kochange elongi donc eza mwasi moko bon nayebi te ya ndenge nini mais pourtant atanga mais balobaka l'apparence trompe omona yo koyeba te ke mwasi boye kosala makambo ya boye asimba bana ebele na mabala mwa bana 5 na babana mosusu na yini asimba loba explique na asimba bana 5 mobimba na mabala awa batambolaka bango nyonso tu mais yango naza koloba yo makambo oyo soki mwasi na ngai abimisi yo makambo ya voice na yo wana surtout bavoice wana bavoice te bamessage na ngai kozala mabe na kota bana wana bakokamwa kutu parce bayebi bakokamwa abia donc faut totika makambo oyo totika kaka tovana moke boye tanto ya bengi encore nous oza bien oyo tu me manques beaucoup tu sais que je t'aime vraiment bali koloba na ngai wana ti nga mpe ekomaki gu soki mpe tokati ndenge wana nga mpe nakovana kobenga yo me ndenge nini ozobenga te ndenge nini oyebike nalingaka yo ekomaka baje ya ndenge wana sino eloko moko makasi ezelaki nango te nango te basi mosusu akobena kobenga azozwa ye te ote nazoki nakuta kozwa Patrick na Patrick wapi ono extanga oyo ya deviage nga na Kinshasa azalaka na Belgique ye moto ayaki basi mosusu ono fese baza na Patrick na Kinshasa batieli bango na Kinshasa kilingaki na Kinshasa on Patrick balingaki na Kinshasa atie bango nzela moko olobi na ye ke obimaka Patrick na moto adeviage ye ote ayebi te ayebike Patrick foya nanga Patrick andimike foya na yo owe donc Patrick ayebi ye o te bayebani te ndenge tsa basali bakursa gate Patrick kuna Patrick alobi moto aza bien ye mpe Patrick aza bien bon ye moko ayebi ndenge amanipelaka mibali na ye ok c'était tout soki oza bakestion opose nga encore ok bomoni nivo atuka za mobali ya boye mawana pasi mibali bayeba te ke baloba toute vérité n'est pas bonne à dire makambo mosusu osali babétise na yo ata basi bakangi yo wangana kaka po ozoloba wana ezotikala mwasi na kati ya motema libela na libela bomoni niveau ya mobali oyo abandi kodetaye banda alinganaki na mama Pasteur babétise nyonso basalaki ye alobi oyo akoki koloba na ye ça fait mal mibali pardon bozala oyo eza exemple kolanda te quelque soit babétise amino bosala libanda moko atoyi kobondela mwasi na yo makambo mosusu wangana po soki ondimi kokanisa te soki ondimi nde obongisi libala na yo kondimana neti baverité oyo tata azoloba nyonso tu oyo donc azoblesse lisusu mwasi na ye sonke ayeba eza mpasi na soni oyo eza manque ya sagesse manque ya maturité tokende tozonga kote mama Pasteur
batangeli biso mama Pasteur na kombo ya Mami Makitata. Balobi mobali na ye kombo na ye Beni Mayele. Bafanda soki na Frenchbury Park. Église na bango eza soki na Stamford Hill. En tout cas, soki eza kaka mami onga na yebi, en tout cas c'est la honte hein, mami. Soki eza kaka yo. Loba eza la mutu mususu vraiment. En tout cas, ba mama Pasteur bosa l'effort. Bo changer. Toza na biso ba tout, toza na biso parfait te mais na masolo o tata o ya beti ke buzoba na ye kibokobo na ye uti kosala soi-disant na mama Pasteur et puis eloko atembeza te parce que ce bolandi audio ya liboso na tiaki oyoka foma voix ya mama Pasteur ndenge bazosola mpona ba rendez-vous na bango. En tout cas soki eza kaka mama Pasteur onga na yebi, en tout cas bozosala soni na kati ya communauté congolaise please. Lelo tomona bato ebele bafandi bakende so église te. En plus bamateya ndenge komo oleka nango na ba TV na ba internet boye na ba phone ozotambola na mateya na yo ozoka ba prédication surtout neti Pasteur Marcelo vraiment azoteya bato na ba internet na ndenge moke te ba Alpha Luka ba pasteur bazebele. Mais lelo so bato bazwa na kati église vraiment ko vivre na babiloko ya boye ba mama Pasteur basongi ba mama Pasteur doit ba ekobiste ba mama Pasteur bandoki ba mama Pasteur donc makambo ya mabe ebele eza ba mama Pasteur. Ça fait mal koyoka lisolo ya boye na ndeko na biso ya Mwasi, na ndeko na biso ya Mwasi soki eza vraiment onga na yebi yo nayebi ke oyoka voix oyo eza vraiment Solange Washington penza. Ça fait mal yango na vi tojujaka bato te. Mosusu bato oyo bino bozomona aza kasakasa aza nzunzu bokokalifie na ndenge nyonso mais mosusu moto wana aza mosantu parfait devant Dieu. Bato oyo tozomona mutu moko aza vraiment mosali ya Nzambe, mutu moko ayebi Nzambe mais omona aza na ye mutu ya masumu 00. Eza pasi mais na bandeko nyonso oyo bakolanda audio oyo na opesa conseil lisolo oyo epengwisa bino te. Balobi le salut est individuel. Lisolo oyo epengwisa bino te. Mama Pasteur apengwi na ndenge na ye mais bino oyo bobengami ba chrétienne bana na Nzambe ba chrétien boyika kaka mpiko na mabondeli bokontinue kaka kokende tonga po bibelobi na biso tosanganaka kaka tokendaka ndako ya Nzambe. Ok, bisous, bye. Bonne nuit à tout le monde.